Na kombo ya ba artiste comédien nyonso na kombo ya ba famille et kufeli en tout cas topesi bino mbote bipai bozali koya na bino ezali esengo na moment oyo je crois que parmi nous ba robot bazate pona nini ba robot bazate biso nyonso toza ba être humain toza na souffle de vie oyo nzambe apesi biso po toso retrouve mokolo ya lelo wana tokoremercie kaka ye nzambe mokeli na biso mpona ndenge apesi yo nanga pema po toso retrouve lelo po lela elongo na libota oyo ekufeli oyo ya bango ndeko ntango mwana abotamaka soki aleli ezalaka esengo na biso tant tomoni aleli eza signe ya kolakisa ke l'enfant est bien vivant. À l'inverse, ntango biso tozolela moto azolela aleli te afandi calme ezolakisa ke moto wana aza na souffle de vie te. C'est le moment que nous sommes en train de vivre en ce moment. Oyo ndeko Joseph Matondo Tcheko alelisi tout le monde. Mokili mobimba ezala na Océanie, na Asie et Europe, Amérique bazolela oyo biso grand artiste oyo atiki biso aza lisusu na bomoi te, quelqu'un qui a fait les pluies et les beaux temps, en tout cas paix à son âme là où il est, et que Dieu puisse le recevoir et pas y accueillir, à continuer comme ça toujours là, à ce que ça même les anges qui sont là-bas dans le couleurs, dans le paradis. Au nom de la famille, au nom de tous les artistes, je m'en vais vous donner le programme d'aujourd'hui. Aussi, Oyo particulièrement, dans la gerbe de fleurs, Bakolinga, Baya pour déposer, Bakende pour se faire inscrire dans l'affaire Mongali, ou Azana Lobo Kolangaya Mobali. Iwana, Bokendo Komisa Kombo, Puto, Yoso Elika na calme, Elika na ordre. Alors, je m'en vais rapidement vous donner le programme. Il y a votre de deuil, il y a levé de deuil, il y a de Kolabito Joseph Matondo.
mise en place et aussi là d'un moment donné à l'autre. Après mon intervention, benga bato nyonso donc to benga bino nyonso pour enregistrer pour se faire enregistrer pour na dépôt ya germe de flore et pas un ndeko mongali waza na loboko na ngai ya mwasi soki tosilisi wana biso nyonso comme un seul homme, tous les artistes na kosenga na bino tokosenga na bino tokotelema ntango bakobenga biso eke nzoto ya mowei ebimi na morgue tokosala molongo na foto na ye cercueil liboso ntango ebimi biso tokoaccompagne corps ti na chapelle oyo eza kuna ntango nakosala bino signe tous les artistes bipai nyonso bozali tokotelema tokende koyamba nzoto ya mowei et quelque temps après ekozala exhortation na pasteur na biso ya mokolo malelo akoya kozwa 15 minutes, il y a exhortation. Après exhortation, on a tokoleka na lecture, il y a oraison funèbre dans la famille. Tokobenga nièce naye, Gladys, akoya kotangela biso oraison funèbre. Et puis tokokende na biographie, on a tokoleka bino qui il était, un parcours naye, zalaki ndenge nini sur le plan artistique et ailleurs. À Botama Wapi, alors voilà, oui, c'est Bilongo, après oraison funèbre, il y a des cours qui l'ont dit, il y a papa Joseph Ouyatikliso. Et puis ça sera le mot des artistes, tout bien la président, il y a ANTPC, Akoya pour le Bamoko, pour tous les artistes. Et puis mot des circonstances par la famille. Et puis, avant de suivre ça, il y a un dépôt de germes de fleurs, on a bien gâté beaucoup qui se faire enregistrer, et pas un de Komongali. Et puis, dans ce cas, et puis, vous avez la prière de clôture et lever du corps pour l'enterrement. Bain de consolation, la résidence familiale, où ils allaient dans l'avenue Belladone, il n'y a pas eu de na Kauka. Et puis, c'est à la fin, il y a la cérémonie, on a déjà Bakokwa. Na présence na bino toye awa po to s'exposer te toye awa po na komitalisa te bien sûr toye po tolela oyo azalaki un artiste pour nous oyo azalaki papa oyo azalaki ndeko oyo azalaki membre ya famille moko en tout cas nyonso na kombo ya Yesu Masiya ekoleka na calme badésordre ezala te nzambe azala na biso bande bandeleki losuka seulement bateau presse vous allez un peu ordonner vous salaka de sorte que bateau bazotala bamona parce que ce que vous voyez kanga bipai motazoloba et pour ça la malamu te il y a toujours la réclamation et pour permettre à ce que makamilulu ele kamalamu te on a fait kotinda ngai na senga DJ acha musique makasi pour venir pour travailler. Merci et à tout à l'heure. Très bonne journée. Laissez les passages à tout. Laissez les passages. Bela Bosala. Ngasani, neka sikoyo, alesiko bako pasanga problème. Neka sikoyo, bikamli, malomboto, laisse-moi vivre, tranquille. Maman yo Baksani. La Bible nous dit qu'on vous donnera des breuvages et vous ne mourrez point.
Donc si ils n'ont pas permettre, les gens n'ont pas permettre. Mes familles ont leur droit aussi à déclarer parce que c'est d'abord ils avaient ça à faire comme nene. C'est là. C'est rien. Merci. Tu sais, ma campagne se trouve, ils ont retenu. Ils sont par bonne foi. Merci beaucoup. Par rapport à ce presse, Tokosengana na biso reculer parce que des gens qui sont là-bas, il faut batala. Banona comment makambo ezoleka. Il faut qu'on recule un peu, qu'on prenne botika bato bamona s'il vous plaît. Bato bakomona te, il faut bomona makambo ezoleka awa. S'il vous plaît toyokana. Bien atiki bino moko boye kosala. Chers amis, vous avez des sous-points.